tout finayo longola baluba na buzoba na oniama. O confirmer que no boa bata buzoba baluba. Vrai bata buzoba. Confirmer. So za muluba maele on finga te. On loba peut-être positivement. Et bandeko bele ba komeli ngai. Oh pourquoi o kote kolo nyonso na kati ya buzoba ya mutu moko? Non 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 non, eza mutu moko te. Na lobi pete ke eza baluba nyonso, OK? Il y a des seluba qui se respectent, oui. Mais bandeko na ngai ba abi eza tellement ebele. Tellement ebele ke souci na biso, souhait na biso. Ba patriote solo. Oto oluka Kongo ebonga na makambo nyonso. Posa na biso ezali bato ba changer, Congolais a changé. Généralement tous les Congolais ba bata buzoba. Et mutu ana domaine na ye. Mutu ana spécialité na ye. Ya mbo ka baloba ke no Congolais to abotama na mwa kindoki. Pona nini? Parce que tozara mambo kitoko te. Sikoyo bandeko na biso ba kasayen, bandeko na biso baluba. Particulièrement pouvoir oyo e fingisi baluba na ndenge ko sakana te. Nini toloba? O bino boyebi te. Nyonso so les ba réseaux sociaux to nini toloba te. Sur tribalisme. Et bino bo bandeko na ngai ba mache mumeno. Langa za mokonzi ozala bongo te. Libako peut-être ezalaka. Mais ba mambo ezoleka eza mambo condamné. Ngapo na ngai fallait même penser que no mobeko moko pesa mpona mambo tribalisme. Ba yoki na langage tribal. Ba kangi ba futi amande. Mambo ekosila. Bandeko. Combien de fois nga personnellement na sali ba vidéo ya ba bi o ezosala ma peso le likolo tribalisme. Mikolo to le grasa ki vidéo mo mama mo sweli na mama muluba babundi. E bat babo kabola, botika babunda baluba balekisi. Siko babiloko wana ezo honoré te. Babiloko wana ya malamu te. Nde babiloko bimaka ba problème, ba conflit, ba division na bamboka yango wana. To bundela yango, to telemela yango, to boya yango. Na ngambo baluba oyo bazoko abiser nyonso te. Mais baza pe une grande partie. Ole baluka pe ba changer ba langage te. Bazana ba langage moko pouvoir na biso baluba boyebi Denise aloba eloko wana tout le temps. Pouvoir na biso baluba. Ba cha ba vidéo na ba réseaux sociaux baluba ba obeta tolo. Les luba non baluba ba na pouvoir kakate mais baluba baza pouvoir. Ta mamba guerre bimaki amukonza mboka lobi ke non Congolais nyonso. To sima lobo on a lobo to ke bunda. Boka ye langage ya bato non. Balobi non biso okota mambo te parce que ça pouvoir baluba. Pourquoi bato balobi yango? Et ça parce que baluba bazobeta tolo na pouvoir na bango. Et ça parce que ba langage ezaka tribal. Et ça parce que malobeza kitoko te. Parce que bango nde bazana bokonzi. Et surtout si ko so tozui ba benga ba banane. Ba personnalité to pe bato minene ya mboka misusu ba yebani ba acte des apôtres o bazo poser satanique to pe diabolique oyo za ko honorer te. Boke na masola ba détournement sans toutefois na tanga ba kombo bino boyebi baluba na buzoba makambo ya nzambe ya ba église ya ba pasteur ba sala ba scandale na kotanga ba kombo te. Oyo to yebi bango ezaka soko yoki sango ya likambo na ye ezaka mambo buzoba mambo zanga tina baluba ko finga na ba réseaux sociaux ko finga na mambo ya salité ya soni ya somo e ba dignitaire mboka baluba bomona yi Jacques Ndala na soi-disant conseiller ya chef de l'état ou mi benga conseiller chef de l'état, comment il s'appelle? Dinosaure. Il a yebo di social makambo di social côté la boloko bino boyebiti. Siko to lobate, siko so to lobite bo changer ndene. Souci ezaka ke baluba oyo ya mabe wana o ba ofingisa baluba ba changer. C'est pas la peine ya ko s'en prendre na bato to pe ba no finga bato. Ba finginga trop ya o mona na mati commentaire.
bato balandanga bayebi combien et comment je défends les luba awa. Bato balandanga bayebi na défendre baluba mikolo nyonso matin midi soir awa. Malgré na yebi muzoba na bino baluba. Na défendre baluba awa er nyonso. Na YouTube nanga na tchaki vidéo na salaki la dernière fois. Mutu mo pende ko kebisanga keba non ekolo mokonzi ala bani ko finga moluba kaka. Ezo pesa soni, ezo pesa mawa, ezo pesa pasi, to tonga Congo boyete. Tozo telemela ba anti-valeur. Et on a besoin de conscience qu'effectivement, Babylore a boeza bien te, ba langage a boeza bien te, loko boeza mabe. Entre vous, boko ipe ko solo, ba autorité baluba, boko ipe ko koloba, ata na chiluba, tam suna chiluba ne boloba, ba yoka. Pot biso tolo ba na lingala bozo yoka te. Bozo yoka te. Bande autant bitumbe bimaki 2 ans na Lubumbashi awa, na katanga ba na ko boma baluba. Bolandaka ezaka voice, je crois à Peter Kazadi. Ou ba na ko conscientiser ko interpeller ko benda baluba nyoso matoi. Alobi na chiluba alobi mais lolenge na bino ya ko se comporter ezala malamu te. Bino bokei et pas y a batou par exemple. Donc il faisait allusion par il y a peut-être il y a ba benga ngonini ya ba province o ezali ya bien que ba province nyonso Congo eza pona ba congolais nyonso mais ezana ba natif ya esika songolo to ya place pa kala bino bokelo rola ba pa bo se comporter malamu bozo sa mambo za kitoko te za malamu te et botala ba retomber to ba conséquences parce que il paraîtrait ba bomara so yewe wa mo po ba botola ye moto na ye et ba sala bongo zaki ba bandiko ya Kasai ndenge selon ndenge toka ba soupçon et yango siko bana ko benda mato ezo pesa par exemple neti loko ndengona ezali vraiment féliciter louer ba pesa conseil babilo bozo ça les honorer et tala ole bozo ngana raison non vous faites insulter les gens siko bokanti Congo bonga penza boy Congo bonga te tala balomba ko bimisa baluba na buzoba ndeni paneke baluba za bazana kata buzoba balongola ba ndeni paneke ba na kata buzoba balongola ba onte parce que ba na kata buzoba souci ezali ne buzoba ne sila neti oyo okomi oyo oko finga et pourtant mtolo bezana nzela c'est ça eza pas ces mawa mutulo la Jakindala na niveau Jakindala aya ko finga ba mokoto ba mama batu na réseaux sociaux et il était fier de ça avec se défendre. Honorable Zacle que je salue en passant a tout ko finga ba mama awa ba perte blanche nzambe sko ba biloko nyoso beta maboko to sepela bomo na ngaki non ekolo moko ne ba sa ba mambo nyonso. So boy kuna buzoba moko bimi mutu songola yibi mbongo mutu pakala fingi mutu boy zongi boy pasteur boy alinga yi mwasi abatu pasteur azongi seki boy sala ki boy pasteur yibi mbongo pasteur lo kasa enkembo pasteur bengani mondi ba pesa 2000 francs il faut lo kasa enkembo so il kasa enkembo do dollar muluba siko biwa biloko to lo bate tozana pour ça Congo kende liboso OK changer baluba ya buzoba changer so oza moluba oza na kati ya buzoba te félicitations bravo tikala bongo epesa conseil na bandeko no baluba o bazana ba langage tribal o bazana ba makambo elengi te ya kitoko te ya malamu te ko honorer te bo changer to pesa ka conseil to zala pour la division te to ini pe baluba te. Moi j'aime bien les luba na kraka baluba mais mamu na bino mabe faso ba sekanga faso batu batumbola ngai oka soka mama mo ba uti sope ko ba fundiso na justice aza soki asala na banque centrale a uti soko détourner mbongo ne au moins komelinga lobi mundu ba semeki no tala ta ekologe no bala baluba bino balubo te vite to sala bino nini balobi après pouvoir so muluba komi ata chef ya balabala ya pamba ya quartier te mais ya balabala na Congo ate ta niveau ba mokane la baluba
siko biloko aboye tata oloba po bo changer. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana tanzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea ukani na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vandina bo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino bolera ngulu te po milimo wabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo wabe kotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu.